Mbote na bandeko nyonso olanda video oyo vraiment na memeli bino lisusu sujet moko ya malamu ezanga ndeko na bino mwasi mama Nicole tozokende wapi ya émission oyo bolandaka vraiment na ngina parler sur ikambo moko oyo ezo détruire communauté na biso oyo ezo bebisa ba relation na biso oyo ezo ko avancer pe mabala ebele te awa surtout na poto donc eza pasi mo to sujet onga na koloba ezali kindumba comment to ko sala po to ko ka réussir yango vis-à-vis ya ba relation na biso tozalaka nango et puis ba connaissance mususu to salaka pourquoi ils ko kufa eza iloko monsieur zo ko détruire yango eza kindumba epa ya bandeko mibali kindumba pe epa ya bandeko na biso misusu ya basi bandeko bolimbisa nga nazo mélanger te naza wana toujours pona to se soutenir na ba idée na ba conseil peza ya malamu na pe ce exemple epa ya bandeko na biso ya basi yo za mwana mwasi oyebi ke ozala camarade na yo bandeko miso ya basi makamba sala kana na camarade na ye mobala camarade na ye azolinga ye na place M sus que no roboya eza ba lisusu bandimaka ndeko langa mwasi baloba na mokili ke eloko oyo lingi basala yo te kosala pe muninga te mais yo ndimi mobali ya muninga na yo ondimi mobali ya pire yo to mobali ya connaissance moko boye oyebi ondimi ye mais est-ce que engelo baki mobali wana tango ye kolinga yo aboyi mwasi na ye ya ndako po eza bandeko na biso mibali bazaka pe na maloba sukali elingi loba te ki ba parole azoloba wana yango nde ko garantir relation na yo et puis loko mususu eza mawa pe mingi na niveau ya poto oyo bandeko na biso mususu ya basi basalaka comment oza na poto mususu eza na ndenge ya Afrique kuna te mususu pasi ezali mwa mukeme awa différence pe ezali mususu ko débrouiller vie na yo na ndenge moko ya malamu. Comment okoka kolinga mobali na niveau ya poto ya batu mobali oyo mususu ndenge eza wana yo ozokende musala ye pa ozokende musala yo oza na makambo mususu ozosala mususu leta azofuta mbongo mais ntango ozolinga mobali ya mutu bongo ozolinga ye mpona pasi to ozolinga kaka mpona kosala ndeko no ya mwasi mabe parce que elingi oloba te ke non ndeko oyo alingi yo mobali ya mutu alingi yo engelo bateki alingi yo po na bolingo solo vraiment eza malamu te baloba eloko lingi basala yo te kosala pe muninga te zwana no exemple ke eza yo sikoyo ndeko wana mwasi azobima na mobali na yo même douleur o ndeko wana mwasi azoyoka eza pe même douleur yo koyoka nakende sikoyo côté ya génération oyo msusu yo za mama déranger la couple ya bato supposa na bana ya mibali te pe bana basi bibelobi malédiction ekitaka na génération bandeko nanga bamama nazoloba na précisément mpona bamama okoko bima na mobala ya motu bien sûr olelisi mpe ndeko mwasi toboyi te ebongo lobi msi oza na mwana mwasi soki ayi kolelela yo na ndako mama mobali na ngai azobima na mutu conseil nini oyo ko apporter mwana mwasi wana mwana no mwasi conseil nini yo ko memela ye parce que yo moko na vie na yo osalaki rôle wana to oza na rôle wana ozo continuer nango yango ozo mona ke non balobi mutu abomaka na epée akufaka pe na epée bandeko na ngai ya basi lelo bana ebele baza ba victime ya ba divorce à cause ya bandeko mususu oyebike wana baza mobali ya mutu pe osexaka mususu mwasi ne po lelo eza bandeko mususu ya basi kindumba elobelaka bango liso eloko te akokosala pe ayebi mwasi ya mutu wana mais a préféré abima na ye mais ndeko nanga mwasi mibali baza pe ebele comment okokondima ozala deuxième femme oyo même kuto za ta reconnu te ke epesa yo ata valeur soki mwasi ndako pe ayebaki yo mais so sepeli no kaka na aspect mobali wana osepeli no kaka bamonaka bino na ye
po ana poto vraiment ekozala mwa difficile ke ndeko mwasi olobaki nalingi mobali wana po nazozanga mafuta kopakula eza mwa pasi na bandeko bosalaka yango botika mokili oyo ezali mokili moko ifo tolona malamu ifo pa tolona mabe parce que ntango okufa okeyebisa nzambe nini ozalaki wana mpona kotungisa bamibala bato vraiment message oyo bandeko na ngai oyo bosalaka yango bozape te mais botire quand même moi leso moko na kati ya conseil oyo nazoloba eza malamu te eloko olingi basala te kosala mpe moninga te epi bandeko oyo ya mibali nayebi ke mama na ngai moko tozosola ne meme na Facebook bana mibali vraiment ezaka nature na bango non eza mpe na bana mibali mosusu mpe bayebi kose respecte bandeko na biso ya mibali oza na camarade na yo bosolaka ne bien connaissance mais yo oyebi ke non mwasi ya camarade no wana mpona nini okende kolinga ye bongo sikoyo soki mwasi no mpe ya ndako camarade mosusu to connaissance mosusu alingi ye okozala na douleur baloba eloko olingi basala te kosala mpe moninga te bandeko na biso ya mibali misusu oza na mwasi no na ndako quelque soit mwasi ya misu aza na mabe azosala mabe elingi kotinda te ke non il faut kende kolinga libanda baparrain bazali bato oyo bakoki koaporte bino mpe quelque chose na conseil bazali baémission mosusu mpe ezalaka wana mpona koédike vraiment kozwa kotire mwa leson na ndenge ya malamu me lingi oloba te ke non mwasi no na ndako yo otungisaka ye oniokolaka ye bongo yo mpe soki mwasi asali yo bongo okoya koloba ke non mwasi wana aza mabe eloko olingi basala yo te kosala mpe moninga te kaka nde message nazoloba ke non souci eza makasi parce que badivorce ezozala mingi na poto bana lelo bazobima bavictime ya makambo mikolo bazosala eza malamu te bozobanga te maladi ekomi te na bamoma oyo maladi ekomi makasi eza kaka sida te bose protéger même moto mangala alingaka bamisusu balingana bango kosala test te mais nzambe nde moto abatelaka epargnaka biso na badanger andeko mibali oyo bonyokolaka basi na bino na bandako oza na mwasi na yo pesa ekimia respecte ye mpi bandeko basi oyo botungisaka mabala ya bato bose respecte mwasi oyo aza kitoko mwasi oyo aza sire na ye aza mwasi teke akoki etungisa libala moninga mibali batonzi ebele meme na afrique soki olobi ozwa mobali okozwa mobali meme awa na poto mibala malamu bazali andeko na ngai ya basi eloko bolingi basala yo te kosala mpe moninga te mpo oyo ya bato mosusu bakoma lelo amoni ke non ye aza makasi mpo azobima na mobala moto non epuis nazopesa bafélicitation mpe ya babasi oyo mpe baresistaka parce que toza mpe na basi oyo ke amoni mpe mobala moto alingi ye aboyi malgré mibali misusu omona azotia monoko makasi ete nalingaki na ngai ete olinga te olinga kaka te mwasi to mobali ya bato alingi azala fidèle epai ya mwasi na ye to mpe epai ya mobali na ye tozokende wapi na bakindumba misusu ezobebisela biso barelation kindumba ekomi kobebisa même connaissance camarade akolaki bien na moninga na ye bakabwani kaka mpo oyo azwaki mobala moninga relation mosusu ezalaki fondé très bien avec respect ebebi pourquoi parce que oyo alingi alinga mwasi ya moninga eza malamu te tozokende wapi toza na bana oyo bakozwa exemple kaka ya baparent vraiment bandeko oyo bosalaka kindumba epesaka bino coupe te epesi bino mpe solution te
botika nanu mpona respect na bino tika nzambe apambola biso bandeko tu bozoluka nga na facebook na ngai ya sika eza Moi Sanza oya tozokende wapi eza lisusu te nazoutilize yango te ezalaki toujours facebook na ngai autorisé par mama tozokende wapi asengaki ndeko mpona kosala facebook wana comme ecréer baproblème bajalousie mal placé mama Nicole azoyesa bino bolanda ye na Moi Sanza baémission tu ya tozokende wapi eza kuna epuis banouveauté ya bavideo mosusu oyo bokoki kose retrouve eza mpe kuna na Moi Sanza epuis groupe lipe ya tozokende wapi ezali tozokende wapi news tozokende wapi info eza toujours ya mama Nicole bokokuta bainfo kuna tika nzambe apambola biso bandeko bokolanda message oyo nzambe apambola bino makasi epuis bozwa badécision ya kochanger kopesa mpe baninga kimia. Merci beaucoup.